Ils ont lésé banana, prince, ce qu'ils ont lésé, c'est qu'ils lésé bango na partie ya ki maman. Mais na partie ya Moussala maman salaka, je pense que à baby sarapé carrière ya prince Babia. Ah! Mais carrière ya prince Babia eza bani. Papa, il y a et ça n'a aucun artiste congolais ou rolinga ko prince Babia até na orchestre naï. Et ça n'a aucun artiste congolais à côté na orchestre naï. Parce que akrobanga. Aobanga pour ceux qui ont joué, ça peut aussi te créer un problème. Aujourd'hui, après lobby mère na bango a ko insulter. Et bangisa. Ngana regeta makasi prince Babia to vana ndeko nanga makambo to partager yango et ça accomplit ça. Parce que to vana prince Babia dernièrement a sanga vie. Ngana zaka na posaka ya eloko moko, na zaka posa visibilité. Pour na ça déjà prince Babia. Mais lelo a eu visibilité à travers Vodacom Best of the Best au batutu bayebi, mais mère na bango azo banir yango ka ernioso. Apena ba biloko musuyo za apena manike trop. Ils apena ba musuyo za ke batu musuyo za influencer atindi eloko po ya lobelele batu. Kotala dossier oyo. Ah, tozo ba copie ya bongo fa. Que mère moko boye ba swani na mbandane na poto abengi manike finela nga tantine nani oyo. To sala ba copie wana to lila on pe bala. Ah, to lila on pe bala. Ba copie wana vrai. Nous sommes na dossier on dirait pe batu basa simana. Bon, je ne pense pas que batu basa na simana na dossier mais azala qui sous les effets. Parce qu'on ne peut pas nier tout voler la face que maniqué à Melaratok. Donc je pense qu'il y a un effet on a écouté que Gotinda à Salamarambou à Sali. Ouais, ça l'est bien parce que bah pinirier. Ah! Mais ça l'est bien parce que bah pinirier. Chaque maloba est mérite la récompense nango. Je pense que Naouto loba ah Cindy Leker honorable c'est une valeur. Oh il faut te protéger. Mathieu Bonché, je ne pense pas que ce qui est sous BBC réputation au accepter en facile. Et puis dire à la télé que Cindy Leker Babimana Fali en tout cas et ça va manque de respect. Ah! Mais et ça va manque de respect parce que Fali pour pas te dire que c'est un homme marié, il y a madame Nana, tu peux aussi créer un trouble dans le foyer à Batou. On se comprend. Pourtant sous bango basu monopole ya ko bate. Mais dire que Fali Abima na Cindy Leker, tu n'as pas de preuves et puis alors on est sur makasi. Na vanda na manike na mona azaka maele et puis après tandaka azaka maele maintenant on va y habituer pas honorable Cindy Leker na sortie médiatique naé que tu as des épaules d'assumer ce que tu dis épaules en quelque sorte na so on dirait ba preuve quand mutu a lobby tu as des épaules c'est que tu as des preuves à assumer mais yo lobby j'ai des épaules carrées même c'est de n'importe quoi mais moi je pense que n'est pas punir et ça punition quand ça mutu na cacho ou comme mutu na qui des droits et ça te que au même pour bomaï et ça que pour rééduquer prochainement azala na ba réserve tout ce gars la sortie médiatique aba la langue na cette fois pour ne pas tomber tam sur ma bêtise à boy. Bon il y a des avocats on peut battre na lipa. Ah, tu peux avoir des avocats on peut aussi mettre bon na lipa. Tu peux venir avec des avocats mais aux na ba avocat pour faire face na ba avocat yanani. Il y a ambassadeur culturel. Il y a mboko na biso. Papa. Et puis tu as des erreurs au commettre. Ezo senga ozala wana. Je pense que ba avocat baye tam sou pona ko senga pardon. Pour démarche eza makasi. Na o l'équipe pardon ezati. Ah! Mais le pardon c'est une force qui libère. Na sala ki ba émission, na sala ba émission na ebisa ki maman, là où tu es en train de camoufler, il faut faire la vidéo pour demander pardon à l'honorable Cindy Leker parce que au dénigrer personnalité na il faut que senga pardon. Démarche ya makasi eza pardon. Le pardon c'est une force qui libère. Et là on est libéré que le pardon ezati. Maintenant on va s'entêter. Ndeka balobaka bel naden abatamaki mais malheureusement gouvernement américain de Lukie alobaka manika mela na bomber mo mutu et qui azaki normal mais comme boyo za na ya mila pe amelara ah amelara Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bateau Banina Rapena Love quoi, bateau Love et Tosa, bateau Love et Yokanilaka. Rendez-vous le 17. Faire au sucré, via Lieusaint. France, mon rendez-vous à Amoureux le 17 février à Lieusaint. Comme vous le savez bien, la salle 4 Fikwa. À 1 rue René Mailleur. Avec ce Boudino Soleil Wang. Sokoko boma soleil, tikela ya noirité. Sokoko boma le roi, tikela ye de wotana. Donc venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Robin Arada Saboumé, voilà. Faites des hommes mon ya mama. Olingaraya, alingarayo. Salela ikaza la jour amour. Voyez belé.
génération confondue, rendez-vous à ne pas manquer, tout c'est là. Le 17 février. Babi dans la danse du moment, Bombé. Allez, Bombé. Petit Kaboya Bologa kilo à Paris, charge. Le ticket là, mon maïs. Donc, c'est un Valentin qui toque. Nous savons pas comment on a un Banamaï tout va vous avoir. Barama, Nezala, Kaka. Tous les mamas bass, Barozala, Bajoni. Nezala, Avatar, Rosala, Equalanga, Rosala. Dédé Just, Rosala, Bamotu, Rosala. Donc, Oya est belé. Et puis, il est passé Nyanya Rosala. On est ensemble, Baléro. Maman. Odile sairi milelona le rwanza la tikanga na mawala ngamoko luro n'espèce na lelaka Alain Yoka Quadra. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Néo Tam Tam, Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbalamoko pe oziangoza mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon pona bato oyo wengbosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale
Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse autotili bino. Maxi Bio Café et pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier, je suis là toujours avec votre émission PC la Plus Plus, l'émission est dédiée par le millionnaire congolais Yannick Ekini, le millionnaire. Mtalongola bisoba na changu Sony, bazamo ebele, ba Yannick Ekini, ba bienvenue Kamba et merci à notre Djogo. Moi la changu solo, notre Djogo, merci à vous donc pour l'assistance. On est ensemble, merci à PDG Oniva, merci à bienvenue Vangasele, Yao Dilo Mampouya. Bozamwa ebele donc Bambote ebele et Gianni Bakika aussi à Otala biso Sije Zali Manike Bakangiye oaza ser na biso donc aza kokangama est-ce que fallait kaka bakangaye eza Sije to solola toyoka kike mobali moro ya Manike azalaka oyo balakisaki biso na ba photo ba kopesa na biz itoyambeli bino ye poto yoka vérité za nini à travers yango donc merci à la joie Amado Pichuna femme très fort vient na Landu Muzinga akotala ngai Trésor Muchi Fondation Muchi merci à vous merci beaucoup à notre docteur Olivier Kitambo Bambote Belé le docteur les plus responsables docteur Dekanda ba merci ebele merci na espoir abana Lukunga. Hein? Balobi Nicolas Onienze, notre député futur député Bambote Belé ndeko na ngai o bako benga hein Longjean Mobali Amanike balobi Mambebele Belé santé d'abord boni. Ouais, ça va Mathieu Bonchier, santé ça va par la grâce de Dieu. Je sais que opportunité à souffler de vie et ça ramène sa fierté donc Nzamba pesi bisongo et puis très ravi de partager dans le même plateau lelo na yebi ke tozo PC là parce que intitulé émission de Jézara PC là. Merci déjà na batuto ba soutenir de longues jambes partout à travers le monde. Il y a Gorti Louvo Zomer na biso tout. Na PC Mbote, il y a Willy Moucheni véritable code bon séjour na capitale. Na Zagi na vie dernièrement ça s'est bien passé. Bébé Chico Maneka Château Rouge, Gentil Son bourgeois mon vieux. Pourquoi pas na pesa Mbote na honorable Christian Mokutia et puis boutique d'habillement où est là de longues jambes na Bandal na Sundi na Sanzeta Baobato père forme on est ça là bien et puis na Willery Zara Resto Bar na Lemba Sou rejoint za multi service donc très ravi. Voilà, merci beaucoup. Tosolana nous relation na yo avant de démarrer. Na Manike Zara ndenge nini parce que yo poti maman na ba prince buzoba ki azara mwasi na yo. Donc panzani partout tu boko makina niveau ya bisou ezaki nini expliquer na biso. Parce que tant on a koloba boye hein la tortira Marlène la tortira la chroniqueuse depuis Luanda vrai Chira Otala biso alingara ba vérité yo oza mobali ya Manike to créer base relation na yo na ye ezaka ndenge. Bon, pour revenir dans ma relation avec Manike de John et sa confrère na concert, je travaille dans site nae Manike de John Tokos officiel et puis voilà. Parlons maintenant biz nengoto tuna biz est seulement circonstanciel. Ça veut dire sérieux on est à Maramozolo ba ma Karine Mokonzi fiançailles grâce à mon mariage na aventurier à Panzu et ça rasko bangonde ba bande ko ba moi trop. Ne fait nga zoro mabia la que je sali abenganga ayepsinga bozana Manike na bitu na Manike tsame libre na tsame libre ba sola na Manike abi Manike est-ce que beaucoup créer base monter en rapport et actualité et ça va bien parce que ça fait un bon moment à Karine Mokonzi na grâce à mon bazolo boma. C'est pour cela mère ayako sosko bouli donc c'était bis morobo demandé par vieux euros par rapport à rapport et actualité bandeng Obama neto salango. Je pense que sans arrière-pensée et pesa pe marambo et pesa et puis voilà. Voilà et pesa marambo et pesa mais tant bato ba koloba yo mobali na ye et puis ozo défendre ba bato ba mono ndire yo na Manike le rôle les simba te comme le rôle ennemi na ye ozo loba trop de bêtises pour lui.
Non, nazalo ba trop de bêtises, nazalo ba trop de bêtises, ceux qui nazalo ba trop de bêtises, tam sou bato ba comprendre nga moi genre. Nazo sécuriser valeur na ya maman parce que une femme congolaise a un droit à la respecter et puis ba valeur comme honorable Cindy Leker parce que on ne peut pas nier que honorable Cindy Leker c'est une valeur la musique ya Congo c'est une valeur il faut te protéger la valeur on ne peut pas venir ko bafouer ba valeur autozanango parce que sans ba honorable Cindy Leker pourtant on a zolo ba honorable Cindy Leker c'est une valeur ba mon on dirait na nier ba maman Abeti Masikini ba maman Chalamwa na père son nom ba maman Bilabel na niete mais tant on zolo ba oyebi rebo mais oyebi honorable Cindy Leker te ça veut dire maman il y a 47 ans ayebi mwana ya 28 ans ceux qui peut 23 ans mais mukolo lokola Cindy Leker na ba œuvre oya œuvre na musique à Congo alobi ke ayebi été donc je pense que il faut te protéger ba valeur parce que toi ba icône vivant comme ba Koffi Olomide oh lelo oh photo ça na ba estime et puis ba respect belé faut te protéger ba bango pe parce que on a perdu pas mal des artistes ba oh bazaki ba icône na biso to perda bango pourquoi pas protéger Koffi Olomide oh azo mériter à la respecter parce que ce qui est tout le monde Koffi Olomide toko tsaye na génération ni na musique à Congo dans le bayi aza hors série parce que azala azozala pour ceux qui oyeti na basera ba innocent toko ka mukolo mbongo mutu wa kolobake abina mukolo mbongo te seke awsala makambo na moi jardin je pense qu'il faut te protéger ba icône c'est pour cela nga nazo soit par mingi il y a honorable Cindy Leker au nom qui ya kozwa responsabilité ba tumususu. Voilà, merci beaucoup. Enfin Cindy Leker akangisi manike d'abord autant oyoki yango esali oboni. Ouais, ça linga bien parce que ba pinirie. Ah! Mais ça linga bien parce que ba pinirie. Chaque maloba est mérite la récompense nango. Je pense que Naoto loba Cindy Leker honorable c'est une valeur. Oh, il faut te protéger. Mathieu Boncher, je ne pense pas yo soki tamsu ba BBC réputation na yo au quoi accepter en facile hein. Et puis dire à la télé que Cindy Leker ba bimana fali en tout cas et ça ba manque ya ba respect. Ah! Mais ça va manquer de respect parce que fallait pour pas te dire que c'est un homme marié il y a madame nana tu peux aussi créer des troubles dans le foyer à batu on se comprend pourtant sous bango basu monopole ya koya kolobate mais dire que fallait abima na Cindy Leker tu n'as pas de preuves et puis eloko esunga makasi na vanda na manike na monaka azaka maele et puis après tandaka azaka maele maintenant ba yebisu pas honorable Cindy Leker na sortie médiatique naé que tu as des épaules d'assumer ce que tu dis épaules en quelque sorte nga na zo on dirait ba preuve quand mutu a lobby tu as des épaules c'est que tu as des preuves à assumer mais yo lobby j'ai des épaules carrées même c'est de n'importe quoi mais moi je pense que ndenge ba pinirie eza punition quand ça mutu na cacho ou comme mutu na qui des droits eza te que au même pour bomaï eza que pour rééduquer prochainement azala na ba réserve tout ce gars linga la sortie médiatique aba on la langue na cette fois pour ne pas tomber tam sur ma bêtise aboy pour ne pas tomber na ba bêtise mususu mais lelo bande ko belé ba traiter Cindy Leker mutema mabe fallait pas kangisa eti na niveau ba kangisi lelo un mot pour non si c'était bango balinga peka ba agir boy ah mais ce que ça qui bango balinga ba agir boy mutu moko talinga ba salir personnalité na ye ni oyo a protéger la dignité ya famille na epo batebele ba yeba tete site na internet tozaka ba ambassadeur et ba famille na biso de sabli tola kisaka oyo tozala éduquer na ba parents na biso maintenant to yaka osala tamsu ba biloko mo o ezana ndeti insanité ezata musu bassesse tozo fingisa ba parents oyo ba bota biso c'est pas bien toka ba ambassadeur ya ba famille na biso il faut to yeba ngo Mathieu Boncher photo e barango mais na moni pe ba avocat na pe ba ye ba tout pe bazoya ba soutenir rien bon il y a des avocats on peut battre na lipa ah tu peux avoir des avocats on peut aussi go mettre bon na lipa tu peux venir avec des avocats mais ozoya na ba avocat pour faire face na ba avocat ya nani ya ambassadeur culturel ya mboko na biso papa et puis tu as des erreurs au commettre. Je pense que l'avocat baye tamsu pona ko senga pardon. Pour démarche eza makasi na o l'équipe pardon ezati. Ah mais le pardon c'est une force qui libère. Na sala ki ba émission na bisa ki maman là où tu es en train de camoufler, il faut faire la vidéo pour demander pardon à l'honorable Cindy Leker parce que au dénigrer personnalité na il fallait ko senga pardon. Démarche ya makasi eza pardon. Le pardon c'est une force qui libère. Et là, on est libéré, on est pardon et zaté. Maintenant, on va s'entêter. Ndeka balobaka, Bel Naden a batamaki, mais malheureusement, gouvernement américain de Lukié.
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé ma fille de bateau sur la piste. La scène qui soit timide la katia ba rouge on est là. Chef, banda la bandi comme moi si la télé inane. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, biloko so pour mabino ndila o lokola kisi ndako. Papa, oyebite ke laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kana. Solution ignorant, zéro la sayo. Omoni oyo siminaliste suppositoire oyo siminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostril oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et quoi aider ma casse mais borex sauf aussi traitement nyos tout il y a hémorroïde nesiko yo kobanda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa soki ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mokolo ko sisa on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion on comprend ba question nationale question on consomme sika musute na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo ba nzete musute ya Congo nde maman na kosi Qui pas trop kosi wana na kunga eki bores oyo mobile nanga sa ila bores oyo so pona bores ote mais mobile nanga to tenezo nga ya bubibi omoni ba kiso to présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yémi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire dans la autorisation
d'ouverture et d'abord autorisation, il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka. Qui peut produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence sur les autres à la mort biso na batradi thérapeute ou batnatiro thérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yéde savoir. Kangiye quand même. Gouvernement américain. Luki na vos cité et l'accès Cindy wa loba qui vuma koksiango. Mais normalement, honorable Cindy Leker azalaki lésé, azalaki touché. Ya on a uzo ebisayo akangisi était pour abomaye, mais akangisi pour à rééduquer, pour azalaka déjà éduqué na famille naï. Mais bazo rééduquer siko. Je pense que oh bazo salaye et au salaye tango ko bima place au azali ya pasi et ko commissaire sko intelligente pour à tenara ba propos mo boy oh e ko banda susu ko lésé batute. Si je peux dire comme ça. Mais ngozomona, est-ce que ça peut na ba biloko musuyo za pe na maniquer trop? Ils appellent ba musuyo za ke batum super za influencer atindi eloko po ya lobelele batu. Kota la dossier oyo. Tozo ba copie ya bongo fa. Que mère moko boye ba swani na mbandane na poto abengi manike fingela nga tantine nani yo. To sala ba copie wana to lila on pe bala. To lila on pe bala. Ba copie wana vrai. Ngozomona dossier on dirait pe batu basa sima na. Bon, je ne pense pas que Batoubasa na simane na dossier, mais Azala qui est sous les effets. Parce qu'on ne peut pas nier tout voilé ba face que maniqué à Melaratroc. Donc je pense qu'il n'a pas effet wana et qu'on peut gotinda et asala marambo asali. Yo zagina ye botambola Petro. Na micro ya Mathieu Bonche caméra ya gloire. Na yebi ke millionnaire congolais zotala yo ya Nikinia. Mutalongola changu Sony. Na yebi ke les millionnaires congolais Arsène Toya Zotalayo, Cassereka Poison, Matou Idole à Deborah Bofando, oso confirmé biso kende baloba ke manika milarape na bomber mo mutu et qui a zagine normal mais comme boyo za za na ya milarape Amelara. 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 Donc ba musube bo sana ya bien metango meliango boy et baby. Et baby. Et baby. Donc moi je confirme parce que j'ai eu le temps yako zalanaï. Ça me fait ça parce qu'il y a d'autres personnes qui Koloba, Tamsouba Maramo, Onganazoloba, à l'occurrence, à l'égard, il y a Maniké. Parce que moi, j'ai été na Sitnaï, na Manik de John Tokos officiel. Donc, je la connais très bien. Na Yebie, Nenge Azarana, Tongo, Tina Boutou. Je la connais très bien. Mais tant que ils ont lésé banana, prince, misous. Ce qu'ils ont lésé, c'est que lésé, on a parti à Kimama. Mais la partie à Moussala, Mama Salaka, je pense que à Baby Sarapé, carrière, il y a Prince Babia. Mais carrière, il y a Prince Babia, ils ont banni. Papa, il y a et ça n'a aucun artiste congolais ou Rolinga Kozwa Prince Babia a été na orchestre naï. Et ça n'a aucun artiste congolais à côté na orchestre naï. Parce que Akrobanga, pour ceux qui ont joué, ça peut aussi te créer un problème. Après lobby mère na bango a été insulté. Et bangisa ngana regeta makasi Prince Babia tovana ndeko nanga makambo to partager yango et ça accomplit ça parce que tovana Prince Babia dernièrement a ebsanga vie ngana zaka na posaka ya eloko moko na zaka posa visibilité pour na ça déjà Prince Babia mais lelo azui visibilité à travers Vodacom Best of the Best o batutu bayebi mais mère na bango azo bannir yango ka ernioso. C'est pas bien, c'est pas bien. So tala yena njora na bandara mutu mabe. Muta abanda mabe manike. Muta abanda mabe manike. Abanda next na nini oza na preuve monike likambo ezaka boye mais tala le manike ndasali. Mais dernièrement kaka na eloko o bakangeli o. Mutu afingi honorable Cindy Leker et pas Kissinjora. C'était elle. Donc ça veut dire pour elle Alingaraté Kissinjora a œuvré pembeni ya Koffi Olomide les jeunes. Si na zo comprendre onde mususu. Comment tu peux insulter Kissinjora tandis que Azan à quartier latin? Quand tu insultes Koffi Olomide, Koffi Olomide ambassadeur culturel a ébiqué Kissinjora ça mobile yamanike. Ça peut aussi venir na mutu ya si Koffi Olomide a kanisa tamsuke bosal complot. Boyo kanaka. Yango yozo ya ko insulter. Ça peut être aussi ça peut aussi créer des problèmes na musala ya njora.
C'est pour cela que genre à cocaïne est supporter makambu ya bongo te yango dégager ba voice wana. C'était pas genre ande aloba ki yango parce que les propos tenaient engagé que sonotaire. Lelo ndeko na minute toza déjà à 14h. Toyebiga na Congo à partir à 16h bakangaka déjà musale si la 15h si tous les deux samedi. Lelo so sali ke yatikala la liwana. Pona yo ozokele pasité muto bozala na ye akangami to ozomona ngo ezani eza ba ezo éduquer ye to eko changer ye pona yo. Bon, je pense que Erosa l'a passé parce que c'était une maman pour moi. Pe ako tika la mère nanga na carrière nanga mobimba. Po j'ai aussi des bienfaits. Oyoto zoua pe pas maniquer parce que je ne peux pas venir kaka pona ko tout cahier to pona ko lobaka mabe. J'ai aussi des bienfaits au nazaponaï. Parce que j'ai été formé par Ken Piana, mais j'ai été aussi réformé par elle. Nazala formé comme un star. Ça veut dire bako yambanga na ko ipe ko yamba. Ça veut dire naza na diversité à makambo ebele. Et puis j'ai eu la chance ya ko gérer site naé où ça manique des gens tokos officiels plus de 14 000 et quelques abonnés. Donc ça veut dire opportunité auprès ya ezali. Mais je pense que ceux qui muta sali mabe il faut pas qu'on le mabe, on ne peut pas venir quand on le sali bien, alors que les acquis honorables Cindy Leker. Famille na eba bukana te bana na eba sa nini. Démarche Yarosa les aga pardon parce que démarche Yarosa les aga pardon parce que le pardon c'est une force qui libère. Voilà, tokomi na suka, moi ba mbote na bandeko batalio. Ouais, merci beaucoup Mathieu Bonché, surtout pour l'opportunité. Je pense que c'est la première photo dans notre plateau, mais on va commencer à le faire parce que je me suis défini indépendant. Je ne travaille plus na manique de gens tokos officiel na loba qui ont déjà na ba émission et les kaki batba s'abonner massivement na site nanga moro privé Long Jambe officiel. Donc au comité Long Jambe officiel vous s'abonner massivement pour na soutenir ndeko na bino. J'ai hâte vraiment à servir bino parce que j'ai soif de vous servir mais nazaki na moi ba réserve parce que nazaki derrière motu. Mais je pense que ndenge na tikali nga moko je vais faire le plus mieux possible na servir bino na niveau moko ça la bien. Mon numéro c'est plus 243 90 69 092 17. Plus 243 90 69 092 17. Soit nous de longues jambes pour plus de détails. Merci na Willy Moucheni bon séjour na capitale. Merci na bébé Chico Maneka Château Rouge. Merci na boutique d'habillement MHLMB. Merci aussi na Batuto Balingar de longues jambes. Donc merci aussi na Mathieu Bonche. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci à notre docteur le plus responsable, docteur Olivier Kitambo, Bambo Tebele, Docteur Dekana, et merci beaucoup à Nicolas Onienze, notre honorable Nicolas Onienze, Toza Simanayo, notre député, Ozada Nabalar, Père Ozalakaka, Tokutana Mbala Simanzamba Sunga, Motema ya honorable Cindy Leker Kita, Abimisama Nike, parce qu'il a souffert, Nakata Boloko. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!